Tant que na mondiana. Tozalaki ebele na bamaleki. Na bamaleki na bino kuna. Kuta bango kuna. Bampe bazali bandoki. So bwanda opungwa na ndeni. Ndeni bwanda opungwa. Na posa nguba. Leki na nga mobali. Leki no olala ndio. Basenga nga na mondiala. Mwana oyo asali makambo minene. Makambo ebele. Nazala biloko oyo apesi ngai. Na bakombo ya batu. Ya tango bakendaka na monde wana ya koloka. Ba musicien ebele. Bayembela mpe Nzambe. Bon, ba musicien na tangelaka bakombo na bango, ba musicien ya ba soi-disant ba chrétien. Ba musicien chrétien bayembelaka. Dans la liste là bango. Bobota kapi. Bwanda osape bolingo na mobali. Yesu masi. Bongo bana, bota combien de bana? 5. Yo bota 5 bana na mokili wana. Comment la wale? Eliboso Ephraim. Ephraim? Ndapesanga kindokiana. Eza kuko na biso. Apesanga ngo na soso. Tanga lié ale na buta yo senga ngamo. Na butu tongo lalaki. Naiseki. Mwana peso soso zate nza mkala tongo na pesa soso na. Ya boy. Aboy. Siko alobeni. Aboy aya azunga katokimba. Ngende wapi? Na monja mulili. Oyeba makambo uto osala ko. Te. Kindo ke conscient. Papa. Oui, eza na sorcellerie à double face. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28 sur ce thème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balamio c'est chez Bissou Télévision, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne éducative professionnelle, c'est la chaîne qui nous ressemble. Ça me ressemble, ça te ressemble, ça nous ressemble tous. C'est ça qu'on dit chez Bissou Télévision. C'est chez moi, c'est chez toi, c'est chez nous. Chez Bissou Télévision, c'est la chaîne qui nous ressemble. Il y a plus de 141 000 abonnés of the monde, vous abonnez très massivement. Je vous prie
de vous abonner très massivement pour recevoir de belles émissions, des émissions édifiantes, des émissions qui font de nous des bons serviteurs et de belles servantes de Dieu, des émissions qui nous font entrer dans la présence de l'Éternel, de ce genre d'émissions, des émissions messages, révélations, prophéties, témoignages, émissions de débat aussi. C'est ça qui fait la force de Chebisou Télévision. Comme on dit toujours, nous on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité, mais on vous demande seulement de partager ces émissions. Grâce à vos partages, c'est ce qui fait notre force. Grâce à ce partage, c'est ce qui fait que moi et vous, nous sommes édifiés par ce qui se passe sur cette chaîne éducative Chebisou Télévision. Déjà, puis comme je l'ai dit, 141 000 abonnés, mais on a un challenge. Et bientôt là, on aura 200 000 abonnés. C'est simple. Là, c'est OK en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Vous voulez être la première à recevoir toute notification sur cette chaîne. Vous voulez être la première personne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucun élément, aucune notification de cette chaîne Chebisou Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est une émission un peu touchante et puis qui fait des chairs de poule et des larmes aux yeux. Je suis avec cet homme qu'on appelle l'homme des dossiers compliqués. Je suis avec cet homme qu'on appelle l'homme qui fait couleur de larmes. Je suis avec cet homme à qui on voit qu'on ne trouve plus de solutions, à qui on a eu à recevoir des messages, des stress, parce que c'était tellement compliqué pour notre vie. Alors cet homme qu'on reçoit, c'est des dossiers compliqués. Lui, son boulot, les messages que Dieu lui a envoyés sur cette terre, il a un message, c'est juste de soigner les cœurs, de trouver des solutions dans le dossier qui nous compliquent. C'est le prophète des dossiers compliqués, le prophète Abraham. Je vous dis bonjour. Oui, bonjour papa Langabrat. Mininga lobaka mbote. Mbote papa. Boni musala nzambe. Boni ngolo. Tout est la grâce. On a reçu la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Tout ça se passe bien Nangolo Nzambe. Voilà, tout ça se passe bien, tout ça se passe bien. Nangolo, il y a notre papa, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je voulais, avant de commencer cette émission, dire merci comme ça à celui qu'on appelle le boss. Il a tellement une poche longue comme ça. Depuis les États-Unis, je salue Nickel Chindou. Merci à toi et maman Priska Mongi. Donc, sans vous, on est mon boulot. Parce que si on a gagné grâce à vous, merci beaucoup à ces couples et nos deux anges adorables. Je salue Abigail et Anaël. Merci à vous. Et sans oublier à cette dame, je ne cesserai jamais de te dire merci. Non pas parce que tu as l'argent, mais tu as l'amour des gens. Maman, la Fondation Vida. Émilie Bainga, c'est toujours. Merci à toi. Merci comme ça à cette dame. Maman Minata Nongalabile, toujours. Voilà. On a ma partenaire. Et sans oublier Action Rap Foundation. Action Rap Foundation, c'est pour Madame Jessica Longonia. Big up à toi, Madame Jessica Longonia. Papa Bram, dossier compliqué. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Pas votre témoignage, mais de notre enfant, fille, petite soeur, qui est avec nous ici. Yaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comment on a? Maleso Kitenda. Nani? Maleso Kitenda. Maleso Kitenda. Mettez un peu de mettre vos casques si on arrive à écouter. Moi, on a vu Kitenda. Hein? C'est un témoignage où vous attendez toujours parler de la sorcellerie. Vous attendez toujours qu'on parle toujours mal de Kindoki. Et cet enfant, avec ses petits âges, Arbet la biso di solo, ndengeni na komandoki. Katenda. Yangwana, Kitenda. Kitenda. Malesa Kitenda. Maleso. Maleso Kitenda. Yo uchi wapi? Uza wapi? Ndazala. Na Kitende. Na Kitende. 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 Eza wapi Kitende papa? Na Kisenso. Na Kisenso. Mais est-ce que vous avez dit 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 que vous ndapesanga kindokiana eza kuko na biso apesanga ngo na soso koko ambino ndapesa kindo koko ngo abota nani papa abino to mama abino mama biso apesa ko ngo na soso eza ndeni apesa soso lia so tango lie tango lie ali na buta yo senga ngango na buta tango lalaki koko yo sengo soso
So yebisaki ni. Naisaki mwana pesa soso zati ndio mkala tongo na pesa soso na. Ya boy. Aboy. Siko alobeni. Aboy aya zunga katokimba. Bugende wapi? Na monja mulili. Monda mulili mwezande ni zawa. Monda mulili, monda ya kindoki. Bitele bisongo non, monda kindoki. Tango kenda wa jwa liboso koka mema kwa izaka ndi. Tango kenda jwa liboso. Izaka mondi mo mystique, mondi mo mystique. Mondi mo ya mabe, mondi mo ya kindoki. Omona nini kuna? Namona batebele. Ezana samai na mokili to wapi? Tanko occasion na luboka bimi na o. Bomataka bolimwaka. Ezana samai. Yo. Okoda samai. Bokomona mokimusu kuna. Après tant monia. Tant na monia ali mbamoto abanjo belela batu misusu o balfazanga tina mondial. Batango siko baye. Siko tango komindoki. Siko tango komo memo, awa memo chaque jour. Comment que kuna chaque jour. Kalikola soso wana. Siko apesa ka nini? Ozoka pouvoir. Osana pouvoir. Lobana. Ozobanga koloba. Pouvoir ana abaki na koma na abaki ngapi na komindoki na komi kopumbwe. Yupo wana kopumbwa. Wana pumbwe ndeni. Na banda kopumbwe. Talanga to solola kotala ote tamsozo bangi solola nanga tango ndo pumbwa wana wana pumbwa ndeni kobanga ngati to solola wana pumbwa ndeni abandaki aye tokei biso mbali tokei Vamoko aye sanga aye bisinga tukini tanto kiri na mondiana vamoko komolo komo tanga bengi batu na mondiana tanto kiri na mondiana tanto kiri na mondiana tuzake bele na ba maleki na bino kuna kutaba ngo kuna mapi bazaiba ndoki so bondo pumbwa na ndeni nini bondo pumbwa na posanguba wapi oba teta bo kubino batu minene bo kota na posanguba ndeni bondo kota ni bondo kuma mikie so kindo kyangu kumela kati no koma ape metre olia pe batu olia netina leki na nga mbali. Leki no wola landio. Yoza ajini. Nga, za 16 ans. C'est pas vrai. Yoza 16 ans. 1, 2, 3, 4, 16. Yo. Siko oliaka ipwani leki no mobile. Basenga ko kuna. Basenga nga na mondial. Weba not sinato pesa kai kaka. So bonia ka ende ni bolamba kai to ya ozoi. Oyeba? To ya ozoi. Na banani. Na koko kaka. Na batumsusu. Banani. Na koko na biso na maleki na noko. Boyebo juillet akei. So tanga kufaka olela kape. Makasi. So tango zonga mutu. Oyeba makambo uto sala kuna. Te. Kindo inconscient. Papa. Oui, eza na sorcellerie à double face. Un niveau de colo. Mwana oyo
asali makambo minene makambo ebele nazala biloko oyo apesi ngai na bakombo ya batu ya ntango bakendaka na monde wana ya koloka ya kobebisa bavi ya batu meme na basali ya nzambe na bamusicien ya mokili nasi après kolia leki na propre leki oyo ya yo moko oliaki oliaki sunani nesili oliaka leki no wana mais obelisa bato mosusu te opesa moto mopasi te ebele bakufa nani susu na oboma nani apa leki no oboma nani makulutu na biso oboma makulutu na bino pwani asalaka oni po boma asala ngai eloko te osepelaka olia mama kulutu apa mama kulutu toboma na William ya William ya William de nani ya na biso ya na biso liboso c'est-à-dire c'était elle est chevronnée une sorcière ya makila naba asala ba événement siko tango ndoke kuna bondo kuta pina ba musicien kuna neti ba musicien ni no ba musicien bele ba embela penzambe bon ba musicien na tangla ya ba kombo na bango ba musicien ya ba soi-disant ba chrétien ba musicien chrétien ba embela dans la liste na bango na koloba miso to sala to ya na yepoto lo bato tanga ba musicien nyoso te protéger moi oyo ba yembela ka nzap soi-disant ba yembela ka nzap mais ba na ba musicien païen ba musicien mokili oyo to mona ka okuta na kuna surtout bondo fana kanyo bo nyoso yo zaka nani kuna ndenge bondo fanda wana yo bondo sani le bana bondo sana mondo na monde na mabio na sana to fanda réunion soki babele soki bandi koloba so andi koloba par exemple ndeti balobi yo fo kitisa kingani fo lia kingani bo nga fona nduba fo ndima ka oui baboya te ipala na bana butu abala na butu na bana 5 otango ba komba bana wana sikoyo tokoma na malema chef na bino ando telema wana azaki oyebi izane koko na bino to muno mususu koko izaki koko na bino ndo keli kolo yimta ndo singa bino na bani kuno siko mobile naza yopo zaka na mobile kuno na mokili wana mais ubuza no mwana mukio zata na tolo te loko te so bondo sani na mobile bobota kape bondo sape bolingo na mobile yesu masia comment ni na mobile no kombo na ye motani ezate obanga bon c'est comprendre bon bana bota combien de bana 5 yo bota 5 bana na mokilo comment la bana ya liboso Ephraim tanga ya mibale Manase ya misato ezosi ya 4 eza winner ya 5 eza nani Ephraim de tanga ya 5 eza bana ngo bana melisa bompi mabele ndeni bana melisa bonde ndenga mulili na mabele oyo ya bato te so bana liani bakola pe yusko na monde nous na agina ozeka mwa mke wetu mkolo ezaki na 30 c'est pas vrai
Kuno za 30 ans. Ah, ozongi na 16 ans. Siko et ça le condé nini ceux qui yaya mo batindio yaya mo à 20 ans à 25 atindio to abetu na mokili oyo oyo luki na butu te anosa est-ce qu'on a kanela pe batu yo mona mama sala oyele pe na butu apo sala nini so na butu opesi ata maladi. Siko nini mimi pembeni ya papa? Kindo. Nana mema ki na église. Ntamema nga na église ezama. Mama abino. Yaza ndo kite. Yo lia ete. Omeka epete. Pwani. Bueno simba ye. Wana bapesa nga permission te. Bapesa permission te. So a pessoa permission pour moi bon maman. Si vous tant bon na église pas pasteur. Le monde dit montrer kindo. Mais si vous zaka na kindo. Naza ngol sauter. Eza sauter. Yo yeba nini eza sauter. Ba ya so sauter. On sait combien de jours. Voilà non tout maman papa. Père. Oui papa. C'est moi le micro. Ah yes, merci. Moi là on a mon abuto ça na 30 ans. Azana 5 enfants. Ce que tombe avec qui na yi. Maman bon avec bité sur les c'était comment? Mon papa naza prophète d'abord, il y a des dossiers compliqués. Oyebi ba pasteur ebele ba comment okima kindoki. Ba pasteur o ba benga mite na Nzambe. Ba pasteur o Nzamba bengi bango te. Papa ezala ba sali o ba benga ba bango moko na ba sali o Nzamba benga. La Bible dit l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs et libérer les opprimés. Nga naza prophète ba dossier comme ba dossier na lukande yango. Ba dossier Nzamba benga na ngande yango. Mama ayoka ki témoignage nanga ndenge makambo Nzamba zo selanga na monde entier et l'histoire comme la qui est mama yaki ko lukangai. Abi papa na tambo na ba église ebele azana pota moko esila raté. Mono. Oui, pas tellement ba monango. Oui, pota wana esila raté nanga kindoki. Pota wana ezaki océan. Alors papa maka mono elanga na biloko. Nazana liste ba pasteur o ba zaba ndoki. Même au bon ba musu ba l'écran même na YouTube on a ba zaba sorcier. Siko pota o nana zokisaka. Mtazokisaka nga maleki na biso. Pwani. Yeba awa ndoki wana o kutaka kuna. Achaka ngo pwani. Abamba nga bilo na makulu. Yango zokaka. Pota ngo kaukana ngote. Mais tant voyez et pas prophète. Pota ne nyokolié na lokole sila raté. Papa na landela on va prier et vous méritez pote kauki. Pote c'est souté. Atamboli bo pito atam na esi ba maman eza ma pota et hospitalité. Papa tongo zomo yo mo yebe ki za pota kindoki. Na ba tango zo kende même na hôpital malade zo ngona te même mutazo capable. Papa na biso ke tango Nzamba bengi yo oza na certitude n'appelle Nzamba. Aye na bandi ko la ba prière. Maman le papa na tambol d'église. Et puis maman oyo ya ye libala ekufa ye mtaboma libala wana. Siko maman ji mobali musu mobala na bi akumwa fa na nda côté parce que on ko bunisa mobali wana. Nde maman lobi na luka nani na ko posa ye likambo oyo. Dossier compliqué lequel ngai. Nde batu bal babisi donc tu es bi prophète moko. Aza prophète il y a des cas difficiles, aza prophète dans dossier compliqué. Nde ba meni na mona o. Tangoye papa premier jour ezaki c'était pas facile pour na aboma na basala Nzambe mususu. Soki memi au salaire de délivrance a bengi balinga na kindoki ba bomi pasteur wana. Ozabe ba kamanda bandoki ba ashino. Ebele. Bo simba pe ba pasteur. Deti pasteur ni ayaka bo kotanga no kombote ayaka délivrer you après yo balukeli. Ezaka pe a. Ba sambela poseni. Après akufa. Na bomaki akufa kito bomaki. Na baningana.
papa azoboma bapaster nayebi so bapaster oyo bayango moni papa mosala oyo kobimaka na loyenge te soki nzambe abengi yo te na banda délivrance amona papa na nyokwama bazambe epai komata basacrifice ayakala oui ayakala basacrifice je mosusu babimelinge lulu papa soki nzambe abengi yo te okoka te okima papa okima okotika mosala bunda na bango na poto mwana oyo azobongo na sirène ayeli na biloko ya monde aterebe azala mabanga moko bandika oui plus ou moins ezalaki dindika yango abambaka babanga na zango na biro nanga et puis akomeninga baliste koma akendaka ntina poto na nzela nguba même ndekole moko aza na poto afrine yango moni badeko mosusu baza na poto yo kimi kindoki aoke poto mais poto kindoki avoyageaka sans passeport sans visa na poso nguba akomi na Europe sans billet akomi na Europe aza na pouvoir moko mais nzambe oyo tosambela papa aza likolo kindoki na moni monene na nzambe papa na nga brad yango na vie tosimba nzambe c'est tant ça délivrance wana délivrance tant na salon papa na nyoko amina ba jeune prière na ba nzamba des fois ba prière à délivrance na bonne délipona ye moni bato na bazwa ti moni poto ekauki nzamba epesa oyeba kindoki ne soki esili à travers apota soki poto ekauki kindoki esili et puis poto esila oui kindoki esila eza maladie batraitaka yango mais sorcellerie à niveau ya abatu ya papa na ebiso somo soki nzamba bengi yo te komeka te papa brad komeka te je fallu mourir moi natika libota nanga mais nite musala nzamba benganga j'avais risqué ma vie pour délivrer moi na autre. Alors bateau baza ba dossier compliqué belé ba olanda biso. Nazali prophète c'est ba dossier compliqué. O eza ba ka oyo na moni batu ba moni makambo boni oyo nzambe na ngaza capable ya osala. Mwana o azala ki ndoki munene. Lelo oyo ki ndoki silié parce que azawana okoko tunaye ba yaka lisusu te akoma na kinya même tant ba beta ka même tant walinga tika ba beta komi paralysé ba na ye asa makolo salati mais est-ce que aza normal tout normal aza normal très intelligent aza normal akoma protocole nanga église non na 16 ans na 30 ans akosa musa papa yeso banda ministère na âge na âge à 12 ans bandaki aspect corporel déjà âge de délivrance il y a Vinaï. Et puis au retour naïe, même dans sa boy. Bon, conseil nini, bon, on est dans les cameras au retour naïe, par rapport à maman ou bengana rabana kindoki, tout naïe par rapport à ça, et qu'est-ce qu'il peut apporter pour na bandeko bazala bakana. Conseil nini on peut ça na ba bandoki yo zakana bango, bandoki yo vivant na bango wana. Bolo bala bango ni. Na lo bala bango. Ba bengana bango te ba tinda bango et pas prophète ça va dossier compliqué ba ya d'ailleurs biki omona yesu bato na te koko ya yesu zote koko azali to akufa koko akufa mama leki wana pa azali to akufa azali kindoki ti lelo papa na ebiso eza somo exactement, mais pour le moment, moi, j'ai délivrance, donc il va calculer, poter kauka, et ma bête qui est paralysée, papa n'a pas mis. Alors, on koufa, abi soko aux autres dévoilés, parce qu'il y a un dévoilé, va secret na bango parangay. Papa n'a pas liste, mon émission te reçoit prochainement, et ça là, dans le monde de Bakendaka, papa c'est pas la ministre made. Azote ya mazandoki ba yembe bele ba sapa même toi théâtre bele ba misa ba sorcellerie à lobby dans toute une liste plus de 120 personnes son nom ça no like c'est ba photo yemo ko azana liste ya commune papa intel na zokoma dans papa jour na oya na kolaksa même biloko ba bandika azana bandika mo za 20 et za plus ou moins 10 ndika wana soki abetu ndika wana abambio na libumu comme la stérilité. Eh ma sasa monde ate abetu na lokolo oka lokolo lo komi kilo ba bela ma rhumatisme o maladie makolo ma tambola te mu kongo malade papa bilo ba beta on nga monde ate nga kindoki. Merci beaucoup l'homme de dossier compliqué prophète ya motuya oza ko sunga libota ya mokili mobimba parce que
eza kaka na biso na Congo te eza bato mosusu mpe baolinga batinda bana te na bapasi ya boye parce que c'est un témoignage avec des chairs de poule moi na 16 ans comme on a 30 ans moi na 16 ans na 5 enfants bana tolo omelisa te est-ce que omona mpe bamakila numéro papa émission eza somme bon voilà je na pesibino mbote na balandi nyonso balandi émission oyo alors message eza moko ozoleka na vie moko ya matata ozoyeba te nani azosala makambo peut-être ozola kaboye bwana ka mutu moko na famille na bino aniokolaka yo bwana ka moko mutu moko akanga bachance na yo akanga étoile na yo tioza na ova na libala te obali bana baza te obali vie na yo peut-être kindoki ya famille jusque là tu ne comprends pas parce que la Bible dit peuple yo ezangi révélation eza peuple ekufa à travers le prophète ba dossier compliqué maman naza prophète ba dossier compliqué et ba dossier compliqué ezali ba dossier oyo mutu asuki na vie mutu azomona ke makambo zo simba te peut-être ozana kamoko boye ya kati ya ndeko moko boye ya famille azana misala mabe akanga étoile na yo akanga bana akanga musala ozana poto vie marchaka te eloko moko simba te pourquoi mutu moko akanga dossier na yo alors tala nzamba tindeli yo mosali na ye moumbu na ye oyo abengami na kombo ya prophète Abraham prophète va dossier compliqué au mokini mobimbezo témoigner benganga na numéro oyo na 082 28 66 155 082 28 66 155 082 28 66 155 et ça numéro prophète va dossier compliqué soki obenginga na WhatsApp na ligne nyonso ozwanga imoko na kopesa orientation par rapport à dossier compliqué na yo oyebite peut-être libota peut-être famille peut-être mutu moko bo avande la maladie wana chi okenda hôpital ozo kapasi mais okenda hôpital babi maladie ye mwana te obali bana bazati oboti bana bakizengi oza wana musala mikande zate oza na social ma bando rume na poto 20 à 15 ans mbongo zo simba te mama eza dossier complet na mutu mo na famille et na mutu peut-être avandeli makamuna oyebaka te benga prophète ako expliquer makambo nyonso pe soko tosi makambo oloba na yo je crois au témoigner les baninga bazo témoigner zamba pambola bino partout bozolanda émission oyo bokolanda ngo tika zamba prophète Abraham a pambola bino na benga mina kombo ya prophète et ba dossier compliqué église oyo ngana zo kamba on a responsable et zo mina commune ya Matete na quartier Baumbu avenue Kemba numéro 3 référence hôtel Pandomai soko yewana okuta na ngai moko na koyamba okuta na secrétariat ba annoncer pour kuta bureau na nga yambio alors ce qui peut olingo obenga prophète obenga na numéro o ya 082 28 66 155 et ça numéro prophète numéro na privé okobenga na ozwanga moko na kosambela poda yo na ko expliquer makamune uti wapi pourquoi on faisait la vie wana et puis tu repères sa solution parce que Yesu autorité aza Yesu ya solution naza prophète ou aza ambulanté naza la référence naza na adresse et si kana vandi naza na église o nazo kamba ya munene na commune Matete ba adresse la pesi ya mwana tika nzambe na pambola yo mto kolanda émission oyo peut-être yo poza na vino et le marché te nyonso sala e simbate tout ce que tu fais même na poto ok poto roumeli rien qui ne marche benga prophète peut-être na famille na bino bona mutu moko asala ba étoile na bino akanga ba chance akanga mabala akanga vino oyebaka te otamboli mingi omeki ba prophète ebele o seme o sali ba action de grâce o bengi ba prophète ebele beti de lo likamone zo erumela kaka benga prophète na koyamba yo pe na koyebisa yo makambo oyo esengeli osala pour un dossier compliqué et long. Et puis la famille à moi oyo libote kangolami le bandeko na bango mo mobali a ochobala bandeko na bango moi si vie échanger pourquoi parce que moi na vie délivrance pe kindo kesili tika nzambe na pambola bino pour la dernière fois mon numéro 082 28 66 155 tika nzambe na pambola bino bye ciao @mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF,
comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez. Je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28 sur ce thème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.